Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Mbote na balandinyo surtout au bolandaka biso de partout na mokili mobimba esika nyo surtout batu ya ba Congo, Congo central, batu ya Équateur, partout na RDC, batu ya Beni to bosanité to lingara bino batu ya Sud Kivu Nord, batu nyo surtout maman Antoinette na Diamant Noir TV ba pesi bino ba Mbote na bino mingi en tout cas na batu so balandaka biso na Diamant Noir TV ba abonné à Diamant Noir TV. Mbote na bino et merci mingi, merci na ndenge bolandaka biso parce que bozo information à travers Diamant Noir TV. Et naba oyo bazana abonné te boya ko s'abonner pour bonnes informations. Yassika très fraîche na auprès de Diamant Noir TV. Bonjour maman Diamant Noir. Bonjour maman Antoinette, en tout cas sengo yambuli su na Diamant Noir TV pour na lelo pour makamamboka esengara il faut kakato so la yango mingi situation ezoleka na RDC ezali vraiment critique ou ezali likambo toza makambo be tozo lebela justice ya mboka na biso discours ya président likambo ya banyamulenge surtout. Na biso que réseaux sociaux ya ko chauffer mais tout ce que maloba bonne santé na on. En tout cas santé ezali bien de na lobara toujours santé biso santé ça va hein, so beli moi mke aux a prise en charge tout de suite et bien prise en charge en plus et santé ezali malam mais santé mentale toujours na makambo maman tozaka na kati na pasi mingi en tout cas olobake ola la rapongi bien non na la rasu pongi malam te pona makambo na la rasu pongi malam te pona makambo zo le kalamboka na ngai en tout cas sinon c'est santé malam mais pona mboka ça ne va pas. Et dis nos images pendant ça au Congo bon c'est sur caméra pour musala et bandi mamloba maman tout temps au chauffeur Diamant Noir loba même pas toyoka yo maman Antoinette likambo ezo leka likambo makasi ezali ya banyamulenge po yo photo bandona wana ti bon après tout tuna total bilan ya président nyo soza na kati komona président de la République ezali Félix Tshisekedi 2019 et sili to komi na 2020 et pour que le ba anemo binana. En tout cas bandeko bolanda biso boyoka ngai très bien en tout cas boyoka bien likambo oyo Félix akene ko sala scandale asala toujours ba scandale na libanda bandeko na bino batu kumisaka ye bozana sima na ye bozolanda ye bandeko bozomona te. Pourquoi un président de la République maman Gisèle Diamant Noir ozali to accordé yango soi-disant élu ok d'accord biso to yebi kaza nommé mais tout le bakaza élu parce que yena batne balobi kaza élu un président élu est-ce que azana droit azali na nini comment est-ce que je peux dire ça est-ce qu'il faut akende pour nous makamna mboka na ye est-ce qu'il faut que nous le baron à l'étranger à chaque fois que Félix akende na étranger faut boyoka makamaro le fois que nous tcha bombe il faut akende ko provoquer il faut provoquer crise moro quelque part. Est-ce que Félix Azana droit ya kokende na mboka étranger ko konolo makambo ya Congo aller dire des choses sur le Congo aller parler de Banyamulenge aller parler de est-ce que pourquoi n'est pas makambo sur Congo pourquoi n'est pas à convoquer ba conseil des ministres naie yazali président de la République pourquoi n'est pas convoquer ba ministre naie à lobby na ba makambo soli na ba makambo o ko so la pona mboka toujours il faut que ne libanda allez soit quel Liban a azuma kasa ko makambo et puis quand azako lo makambo na azo tia ba crise il se met lui-même en danger il se met lui-même en danger il se met en mal lui-même likambo lobi abanyamulenge Félix ayebi yango très bien ou sinon ou peut-être papa na Alexei makambo te azwa politique on ndengona na loyenge tout ça to kende tout ça ba opposant ba faux opposant ya lokuta to kende on ndengona mais pour ceux qui papa na Alexei makambo akolaxaye que non moi na babanyamulenge ba congolais ba banyamulenge ba yaki koya. C'est-à-dire pour qu'on va congolais, il faut pas senga ba nationalité, il faut pas respecter ba loi na biso, faut pas président oyo président oyo azali à l'aise na mboka na ye
akokutana na banini na ye akokutana na bato akovanda akosala baréunion akosala ndenge nini makambo ezali akosala baréunion akosala baconseil des ministres akosala même s'il n'est pas majoritaire il est quand même le garant aza quand même président de la République. Donc il n'a pas aza na besoin te ya kokenda ba étranger mpona kosala ba scandale na maloba na ye. Mama Babanyamulenge bazali ba congolais te. Je pense que lui il doit aussi savoir nayebi ke Félix makambo ebele aza na retard ebele mais quand même likambo Babanyamulenge ayebi ke Babanyamulenge bazali ba congolais te. Bazali ba banya Rwanda. Ce ne sont pas des congolais, d'accord? Compris? Bazali ba rwandais. Bayaki ba réfugié na mboka na biso depuis des années ba misusu ba boti wana ba bali wana ba sali makambo surtout ba mais ce ne sont pas des congolais, c'est-à-dire pour pas comme un congolais il faut pas la nationalité. James Kabarebe, il y a une vidéo à James Kabarebe à Loba Yangwa le bile Banyamulenge, ça n'existe pas Banyamulenge, ce sont des Rwandais, ils ont la culture rwandaise, ce sont nos frères rwandais, ils sont partis là-bas en réfugiés. Les Rwandais eux-mêmes ils disent les Banyamulenge ce ne sont pas des Congolais. Mais bango balingi kozwa nationalité congolaise ko boto la biso ba terre ko boma biso parce que mboka na biso za la richesse. Mais les Banyamulenge maintenant rentrez chez vous parce que maintenant nous sommes en pauvreté, le Congo est pauvre. Maintenant les Rwandais il paraît que ça a émergé, c'est un pays riche maintenant. Mais qu'est-ce que vous avez avec le Congo? Rentrez chez vous. Bon qui n'est pas nabino, vous ne serez jamais des Congolais. Boza ba Congolais té, peroza ba Congolais té, so bolingo za ba Congolais naturalisé ba Congolais et ba pesipino mikanda et vous suivez bolandi ba loi ya mboka na biso ndenge ezalaka partout. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça imposer la nationalité, parce que vous savez très bien, ça fait 18 ans, plus de 18 ans, en tête du pays, Moutounabino Moutazo géré, c'est un Rwandais qui gère, même jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui gère, hein, c'est lui qui gère le pays. C'est lui qui gère le pays. Donc, il y a un moni bino bozo se permettre Koloba, les Banyamulenge, faire des émissions pour dire oui, nous sommes des Congolais, tout ça. Bah ça là qui émission, bah lui baza ba Congolais. Que mutu akot sarabango na mutu que baza ba Congolais tezali honoré Rwanda. Bon moni, tant bobo ya katata wana. Mais boye bakate ke kuna babanga kaye abangi sakabango makasi pesa même Kagame ayebi même Museveni ayebi babanga kaye makasi. Ils ont fait une émission, ils ont parlé de Ngwanda mutu atchaka batuna mutu alors que non, tout ce qui se passe dans notre pays, est-ce que mutako tio sur comme na mutu, toi-même tu vois ce qui se passe dans nini. Félix ozo commettre bagaf ebele. Ça na côté wana mususu na ningaki na loba na ndenge ke soki Félix yango, pour Félix azamona mabe azama yelete. Réponse au yapé ça qui? Il fallait soit l'andelango ya pas ba Congolais bo moni na za problème. Awa soki na mare ko le ba ke ba Banyamulenge baza ba Congolais te. Lobi na tongo batu balinga ba kote ba Banyamulenge balinga ba boma bango tonga to benga na ba Rwanda to boma bango to boma. Balinga ba kima et Kagame alinga allait profiter de cette situation pour afunda biso le soir le ba ke non. Vous voyez, les Banyamulenge sont des victimes là-bas au Congo. Bazo boma bango, bazo sala bango bazo boma bango et bango balinga baza la soutenu comme d'habitude et balinga ba condamner biso au fait. Balinga peut pas condamner Félix. Félix côté wana yo Félix Tshisekedi c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je pense qu'il fallait vraiment apprendre la politique un petit peu avant comme qui président. C'est malheureux maman, il fallait aïe ba makambo nini. Côté moko ils sont pas congolais. Mais lui, en tant que président de la République, au fait, c'est quand il a dit ça, à Corée qu'on protégeait que Kagame a récupéré Yangote. Parce que Kagame pouvait récupérer Niniwana Potenga to beta bango le lendemain. Et Zalaba qui vous partout. Balinga Bakoto président lobby. Que Banyamulenge ce ne sont pas des Congolais. Allez rentrer chez vous. Balinga Bakota, Balinga Beta Bango, Balinga Boma Bango, Balinga Bata. Kagame allait profiter de ça pour nous tuer encore bien. Balinga profiter de la Bango, Balinga Bakene la communauté internationale. Parce que Bango Baza toujours victime. Comme ils sont toujours victimes, Balinga Baloba voilà ce qui se passe dans notre pays. Même le président lui-même il a dit ça. Yé Félix, Balinga Razoba problème. Donc, c'est aussi quelque part, politiquement, à l'Obakiango, pour protéger, pour Kagame, profiter d'un côté nassima. J'espère que je vais me faire comprendre. Bazaba Congolais, jamais Congolais, mais les discours qu'il a dit là, c'est un discours aussi qui pouvait
aussi pour Kagame a profité na sima na bangote, a profité na sima et mettre auto linga to sala te parce que ceux qui a loba qui ke baza ba congolais donc le binango le mettre linga sala et Kagame allait profiter de ça, allait profiter nango tout de suite à le baké voilà. Ba congolais bazo boma ba rwandais au fait, c'est ça. Alors que biso comme to zali ba victime bazo boma biso bango il faut baza na Congo wana parce que bango ta bom biso. Bango ta bom biso. Bango à Londres. Babombiso mingi likambo elobama ki na Londres oyo président de la République ndengolobi auti koloba mais yobi ce n'est pas lui qui dirige donc eza na mutu mususu azo diriger mais bien sûr mais bien sûr lelo to si sa question na biso conflit wana ekoti à partir ya wana lelo tozomona coalition na bango FCC cash oyo ndenge basala ki po batambusa mboka bango ne surtout elongo mais lelo tomoni ke déjà ekomi mobulu parce que depuis parce que makambo na otuna depuis yaouta qui na Londres nde to moni que conflit et il sous makasi entre bango yo na bi ke yemu tazo diriger te mais ce kazo diriger te pourquoi kasi conflit oyo ekomi makasi na kati na bango na ba malobato mususu oyo alobaki mususu na libanda ya mboka na biso pa ya bandeko na ye o batika mais c'est le but oyo ya banoma ke yango ya conflit ah mais bien sûr c'est pour nous diviser. C'est pour nous séparer, c'est pour détruire le Congo. Le but, effectivement, nomaki yewana pour assaler la bango. Et but, il y a Rwanda, il y a Kagame, Nakaname, but, c'est nous diviser, nous détruire. Tout comme appelé la carte division, maman. Mais le quoi, il n'y a pas utilisé. La division de maman Antoine. Banal bazan division. Mais il y a Félix Cash, nak FCC. Bango ne surtout bazan pena. Bato Cash pardon, balingité. Coalition est continuée, bato ya FCCB, balobi ke ya koki ko dissoudre le parlement et ça moi des ordres de côté. Siko yena Kagame balobini, yena Kaname balobini, baromi balobini. Yé moko Félix tang na qu'est-ce qu'il dit de ça? Parce que base azolo. Qu'est-ce qu'il dit? Yango na lobité. La sina loba mama base aloba ke loko musu aloba ke loko musu. Ça c'est toujours comme ça. La base, c'est que la base dit, ça va beaucoup faire pamba, bozo kufa pamba, même la limité na 013e rue, beaucoup faire pamba. Les gens parlent, hein, parce que Moutolokola Félix, ceux qui Moutunaye, a Keyi Koloba, c'est qu'il y a Tindi, Moutolokola Kanambe, ceux qui Moutunaye Koloba, Ayo Koloba Makam, tout pour déstabiliser Félix. C'est que Woutina Bango et Woutina c'est la cacophonie en fait, maman. Qu'est-ce qu'on appelle cacophonie? C'est-à-dire que rien ne marche, c'est ça ce que c'est-à-dire Félix a eu ça la mission là-bas. On n'a pas de discours à Tangawana, c'est un discours. Moutapé Sakayango, c'est le Rwandais là qui lui donne. Direction de la communication, il y a Félix, c'est ça là. Et l'autre côté, Finga Bango Bakomataba. C'est ça. Finga Bango Banyangala Kata. C'est ça ce qu'il donne. Lui, il a des discours déjà, Basala Kuna Bata. Kagame Azali machiavélique. Kagame a cause à la Kagame a Boma Peuple Naya, Boma Batuti. A Boma Batuti pour Yako Kakoza la place, pour le baquet. Non, Batuti Bato Boma Bango Bautu. Il a tué. Donc, c'est-à-dire que c'est des plans machiavéliques, c'est-à-dire qu'on cause ça là. Ok, sur le bomi pende kono lobi tete. Alors qu'on voit matin lobi yem tabomi. Kagame il est et ces plans machiavéliques alignés on a Congo. Pourtant tozo ko beba na ndenge wana. Hier ko lobabe o moni ba Congolais bazo ko ka diriger mboko na te photo kabola yango. Il faut ko to kabola yango pona ko tchape. Muta ko tchape mutu musu te kangai. Tala. Donc ils ont un profit à Kagame. Mais bien sûr. Mais biso ba Congolais, batutoza ba victime nango jusqu'aujourd'hui ne voit pas les choses comme ça maman. Makamoza na senase. Est-ce que Félix a obligé sur la diaspora c'est une force. Au Montaya le baron toujours la diaspora. Diaspora c'est la force. Est-ce que Félix Azali vraiment président Tamlaranengwana? Pourquoi à réunir Batnaïte? Pourquoi il parle pas sur place. Il ne parle pas du pays sur place. Il donne juste des promesses. Sur place, à l'Obaka, après ça, il y a promesse. Il n'y a que des promesses sur place. Il n'y a pas de souci. Pour les promesses, il n'y a pas de souci. Mais, sur à lobby. Non, ce n'est pas normal. Yo, Félix Yomoko, toi-même, tu mets le doigt dans l'œil. Tu as entre le temps de bâton pour te faire battre. Et Yébara, on peut se ça qui est Félix. Ozawana, tu es bien Ozawana, Ozana a difficulté. Il est en difficulté totale pour nous, Félix Wan. Azan la kata difficulté parce que même dit lango oh ya sala ki on ezo balukelaye e ko balukelaye Félix bisoto yebi ke bazo destituer décision à col destituer et ses amis. Oui maman Gisèle Félix ba ko destituer ba ko longola na place on ba ko destituer ba ko serrer financièrement
bako serrer financièrement, bako serrer, bako destituer Félix à cause de la bon si ma mikolo bon moi la makamde ngoleka. Comment on a tenu à Yabimi avec au la meeting pour nous remercier diplomate, mais oui, il parle juste des promesses de pays menacés. C'est quoi? L'échange de vues, chef d'État. C'est normal pas ça là. Mais peuple azaro c'est un stade. Peuple azela qui est un stade pour voir le peuple jusqu'aujourd'hui. Est-ce que boyo qui est même pas un mot jusqu'aujourd'hui? C'est-à-dire peuple azal tabazazo. Peuple azela qui est un stade ayate oh. Service à sécurité naie le bac et le bic et ceux qui aillent robété Massas un président de la République Massas dans son pays alors qu'il s'adresse à la nation alors qu'il s'adresse à son peuple service à sécurité naie et un président de la République non faut arrêter non c'est le mensonge à l'ingrat qu'on ça discours kanamba ebisi comme mekate donc lui tout ce qu'il fait ça vient de Kanambe. Il a les mains liées azaba maboko lié nous le savons tout cela likambo bien on a eu tango basali coalition ana lelo peuple congolais diamano azotuna minkami tuna onde ba peuple batuna ndenge oti kolobaki il a les mains liées donc maboko nous na makuliza ya kokanga ma tout donc cela veut dire que azata na un mois ya olobati mais maman tout tous en nous battre tant que ça les deal misona yo to yokani ke maman to likambo to ko ça ngo boy to ça les coalition mais quand même il faut dans la parole ngapena dans la parole ça responsable quand même azaki déjà na maloba liboso azana parti mobimbazo ko encadre quoi UDP c'est dans parti munene donc jamais ko yiko zala ki azala 100 mots makamno surtout alo baka ilo côté pour le peuple congolais zela yé aloba mais il n'encadre plus rien du tout il n'encadre plus rien du tout on a UDPS. Le bordel qu'il y a dans IDPS en zomonaté. Il n'encadre rien du tout, plus rien du tout. Les IDPS Bazaïa Kokoufa, qu'est-ce qu'il encadre? Il dit rien du tout. On tue, on enlève les gens. Na IDPS na Iwana, IDPS. Batoubaza enlevé. Batoubaza Kobumabango. Bazo Kangabango. Ceux qui moutoumora lobby contre, il y a côté lié contre Kanambe. Lobby au Kamoutoura Babiti et Baboumi Bayekotou. Mais il y a des choses qui se passent dans IDPS, c'est scandaleux. Il ne dit même pas un mot, maman. Ah, le bakelo comme côté bazo bon mabatou. Bazako kanga bango bazo bon mabatou. Il ne dit même pas. Il gère pas l'IDPS, c'est fini l'IDPS. L'IDPS ba panzango lui-même IDPS c'est zolo baboya zolo belo comme ça. IDPS ça d'accord na ba corps ya keno sal. Mais lui il dit autre chose. Lui au sal bon dia. C'est nga livrer Kabila et puis bazo. A ko livrer dissoudre le parlement. A ko livrer pas ko dissoudre te si konde makamezo balukela ye. Parce que ba moni ki ba bi non ba to bandi ko côté la ye ba pasteur Mukuna au moins Mukuna azana quand même na moi puissance na batni azaka nango ba Mukuna ba bandi koloba ba to musu ba bandi koloba ba le bi non tout que puis la diaspora aussi na force la diaspora il mon pas stylo rouge oh stylo rouge big stylo rouge c'était juste pour intimider c'est rien il n'a pas s'il est vraiment s'il peut faire un stylo rouge mais depuis qu'il est parti vous avez vu le stylo rouge bon mon état stylo rouge mon depuis accueilli il peut pas. Ah, on a le stylo rouge, on il a la majorité à mon côté. Même les finances, il ne touche pas. Il n'a pas de commandes de la maison. Il va faire ça comment? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dirige rien du tout. Azo Yaka n'a pas promesse parce que bon, Dilia Salaki, c'est ça. A voyage à Chaka, elle a pas fausse promesse. Elle a miroité les Congolais. Aya ko lobaka n'importe quoi depuis ba promesse à sala maman oyebinga noto yebi ba promesse à sala ba école gratuite ba makambo ebele mais bana baza ko tangate école gratuite ezate parce que bana baza ko tangate ezongi ndenge zalaki pona tikelo maloba pena ndongo zolo ba makamno sona ndeko moko lobby na katika ya émission na biso ya Diamano TV osoko zana abonné te s'abonner po ozora moya ko loba pe o intervenir kana émission il faut s'abonner. Maman to ndeko wana lobi boye tango biso to tuna ki motuna to lobi lelo coalition FCC na cash est-ce que ezali oyo ezako bakisa kezo tombola bana Congo to ezo dindisa bana Congo na libulu na ba dispute na bango to ba conflit na bango ndeko wana lobi boye pona ko silisa to pona ko aider Félix Tshisekedi na bana ya Congo na peuple congolais abima na likambwana il faut bino to biso nyonso ba congolais o to zana diaspora to kende ko sala ba faire na Congo wana idée ya ndeko nazo do ba idée ya ndeko manto poto tikelo malba alobi ke bino bozolo ba ko attaquer na musika c'est vrai makambo be bozo pekisa ko pekisa ba concert ba beta te c'est vrai mais ko kita sur place ko kende ko sala ko tonga ba ko sala misala ko senga na Félix atikela
peuple nous surtout à ça la misala nde ego sala ke Félix abima la problème bande comme sous balobi wana ni songa na aussi ça kapona tiki pena maloba na ko kato suste bande comme sous balobi ke non il faut ko kenenenge vanate mubaki alobaki na table ronde bande comme sous balobi te il faut soulèvement populaire maman to malobi pa na yo et pas na yo idée na ezaki nini na tiki lui vraiment maloba trop kato mais non ce n'est pas possible bah faire mais yé papa wana lobi makama ba faire mais à réfléchir bien. Combien de personnes ont la diaspora? Tozana bango la diaspora tant que Félix Akei, ba misu ba sukola ba miliki. Tant que ba nommé Félix ba keye belé ba comment ki belé ba zongi bango tout réduit ici. Ba zonga bango tout ba kendaki ba zali awa ndena lo ba zali ba kene pour ça ba faire. Ba misu na Londres ba kitaki diaspora kitaki. C'est le mensonge, c'est que le monsieur l'a dit. Il est pas au courant. Ba diaspora ba kitaki ebelé. Ba sina mibali. Ba misu ba kufi kuna. Félix attaque au tala bangote, mais bien sûr, monsieur Bakoufi. Monsieur Bakoufi, Beli Kuna Bakoufi, Félix attaque au tala bangote. Monsieur Souba Zongi, monsieur Souba Teka, Babilo, on a bango, Babilo, quoi, Félix a commis Kuna, donc, monsieur Torosa Bafé. Félix n'a même pas attaque bangote. Félix attaque comme moi ceinture, n'a Oya Noma, au Bazarane à Bruxelles, Bazarotama à Bruxelles. C'est ça. Attaque bangote. Et puis, caméra, Zaki, on a tel bino combattant. Caméra, il est là. Il y a finara bouton. Bino ba combattant bo finga ki kion bouton non ba congolais ba kenda ki frère si pour ton information beaucoup de la diaspora ba kenda pe non ça ba faire ba mema ba miso mema ba biloko ebele mais ba zonga bredui beaucoup sont ici ba zonga bredui akipa bango te aida bango pété atinata ministre moi ba faire te nini même ministre économie tout ça aider bango non ces ministres là baza ba ministre na yete baza ministre ya Kanambe ba congolais ba kenda. Et puis deuxième chose pour na makambo ya mboka non mboka il faut soulèvement populaire. Bah moi je ne suis pas d'accord avec ma table ronde. Quelle table ronde papa après 20 ans papa Moubaki table ronde Lissousou non pas du tout. Nous ne voulons pas de table ronde, nous voulons juste le soulèvement populaire. Peuple faut benga na Kanambe ba Rwandais faut ba bima na mboka na biso ba bima na gouvernement na biso ba bima na la police, na la défense, na la justice. C'est ça qu'il faut que tout ça là. Bisoto kokil soute, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Na ça d'accord te maman Gisèle na likambo yo papa Moubaki a lobby à table ronde. Ba table ronde là bo sala on ba lebele et puis toujours les Congolais meurent. Ba Congolais ka ba kufaka non. Félix, viens vers le peuple. Viens tourne le dos, viens vers le peuple. Tala osana kata difficulté. Nous avons eu l'information que tu es destitué yo Kalaté. Ne vends pas à ton peuple. Côté qu'un peuple ne rejette pas ton pays. Viens vers le peuple. Tout ça, la soulèvement populaire. Et là, le peuple va l'ingénier yangoana. Tika kolanda batouana tala ba avion na ba honneur wana zo le kabwe. C'est rien. Mukolo okufo ke nangote. C'est rien. Viens vers le peuple, tout ça, le soulèvement populaire. On a besoin de soulèvement populaire. Il y en a marre, Félix. Oui, moi, Namboka, tout le monde me dit, oui, moi, Namboka, mais moi, Namboka, Zolinga, Bokate. Alingi, bande, koné, bade, Mbokate. Moi, Namboka, Zokende. En plus, moi, c'est Nanda, Azali, rwandaise. Azali, rwandaise, femme, là, tout le monde a carte d'identité, tout le monde a vu. C'est une rwandaise. Et les gens qui ont vécu avec elle, dans Londres, dans Belgique, bah, yébike, Azali, rwandaise. Ça, mais, Félix, donc, vraiment, franchement, je pense que le peuple congolais, tout tellement pesant, tout combattre Félix jusqu'au bout, pour tout aider, combattre Félix, on a le bas, et ça pour nous aider. Et ça dit, combattre jusqu'au bout parce que pour nous aider, on dénonce na Dilwana. Dilwana, t'as même peuple, même na limité, baboyango. Base yo tout la base kaka sur aussi t'en as besoin base et boy Dilwana base et boy t'as la trouble les européens ça trouble na ba tout ça ba FCC na bino ba tout ça ba cash les européens ça trouble base et boy qu'est-ce que tu veux de ce pays olingo ça na pays wanine et ça la pays ya bitumba olingi peuple na peuple ba bomana kuna po yo régner osal toujours côté bango Félix to yebi deal na yo c'est même pas la peine de rentrer sur le deal Yaka viens vers le peuple. Tout ça, le soulèvement populaire, aux gens la difficulté. Aux gens la difficulté, Félix. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça, président. Nous, on parle avec nos amis aussi, nos copains et nos copines d'ici. Quand on parle du Congo, moi, j'ai honte. Comment se fait-il un président qui n'a aucune majorité dans la majorité dans le gouvernement? C'est quoi comme président? C'est la honte totale. Bon, on en parle. Moi, je suis humilié. Je te dis devant mes collègues, devant ma copain et les copines, mes amis. Devant mes amis, je suis humilié. Donc, Félix,
Nous allons te combattre jusqu'au bout. Bandeko, ba peuple congolais, bon la muka, to telema pour la Congo, tokoloba toujours, bon la muka, ba maman congolaise, bon telema, bon loba, bon ça ba vidéo, nazo se plein, ba maman congolaise, ba la muki, ba ça ba vidéo, faites les vidéos, parlez, contactez maman Gisèle Diamant Noir, bon loba pour la makambu ya mboka. Félix, tu sais que tu veux détruire ce pays jusqu'au bout, yeba ke ba congolais, biso be to combattre jusqu'au bout. Waouh, maman Antoinette qui a biso nyo surtout to landi quand même justice à mboka na biso to landa ki pe lisusu ba déloger ki Shadari oyo na lobby eleka ki na ndaku na ye mais to lobela moto msumba sima mais oyo likambo eza makasi peuple congolais tout na to population aza ko loba likambo ya Shadari pendant ki azalaki a utiliser ki passeport diplomatique mais yé à travers le gouvernement té mais azo tambola quand même na passeport ndenge to moni bakanga ki meti lelo azo circuler na normalement azana est libre ba interpeller même pas et justice ango totuni eza ko pona bilongi to justice ango eza ba misusu état des droits ango ezo kipe batu et continue na Congo Mike Mukebeti lelo azo souffrir na prison et makala parce que balobi ke amanka ki est en sous respect na oizali Daniel Monante ba mais muto aseli kama munene a violé constitution ya mboka parce que azota mona passeport diplomatique bango nyonso bazala ba passeport diplomatique ya za muto président na ye mutaza ko diriger mboka mama président na ye ezali Kanambe boye to ebiso to ebi Shadari za muto Kanambe président na ye azali Kanambe nana okanga ye qui va l'inquiéter au pays. Qui va l'inquiéter? Au fait, makambo kutu wana batiena mwana mwasi moko boye ao aza mukonzi ya DGM yé mutakanga ki Shadari. Mais na ba renseignement ngana zui, la fille n'existe même pas na DGM. Il n'y a même pas son nom à DGM. Eh oui, balobi eza lokuta azaka na DGM te mukonzi ya DGM ezayete. Donc il était mutakanga ki Shadari non ils a été bâti toute na photo na voilà et Félix a travaillé GDM DGM ils ont travaillé bakangi mutuboy après les informations la source babi cette fille ne travaille même pas là tous les informations elle n'existe même pas vous comprendre Shadari a voyagé a voyagé ce qui était qui batumsunde bakanga qui était na prison bien quelque part il a voyagé mais il a voyagé le même jour à l'instant même il a voyagé en Ouganda il était parti en Ouganda il était parti il a voyagé j'ai eu des informations très fraîches il a voyagé maman donc n'a passeport à quoi qu'on voyage en gros passeport au diplomatique bien non diplomatique mais le problème c'est qu'il est parti. Il a voyagé, peut-être avec le passeport diplomatique. Faut tout ça, très attention à l'information. Baro il miroité biso pour bago bien. Au monité azako sala, au monité azako sala. Mboke za na kati na passe maman. Mboke za na kati na passe ko sakalate et loko moko za ko sala mezalité. Ba fulo za ko mona yango maman. Ba malade za ko mona yango. Ba biloko akolié zo na ba poison. Ba famille kuna ba au mona toute la famille ba zo ko bela. Ba mai ba mai wana ezo bana ba produit à mabe mboka za ko sala mboka za ya ko kufa mboka za ya ko kufa et lui ne dit même pas mot azolo ba même pas eloko mokote peuple a telemi bon ba vota qui est selon ne ba vota qui ba tempo ba que no yoka ye peuple wana azongi na mawa parce que ba yoki était mais toujours kaka les imbécilités de gauche à droite na bat oyo ba ko lo baté ba lo ba n'importe quoi lui même il ne parle pas mboka za ya ko kufa mama là tous en kata crise munene na kata Congo Congo za na kata crise munene peuple congolais bino boza na kata kisasa bon la mukabo telemela Félix bon lo ba ne biso ba dena to lingité bon nous la liberté biso photo yeb sa Félix il faut soulèvement populaire et puis yeba Félix justice il faut ça la mboka wana on ne peut pas laisser les choses comme ça non jamais même si tu coopères avec les occupants même si tu es au signal badina occupant si yeba ke mboka wana biso wana justice kozala Félix c'est le moment est arrivé Yaka vers le peuple. Yaka vers le peuple, tout ça la soulèvement populaire. Dis un mot na peuple, tout ça la soulèvement populaire. Kolanda babilo, kolate bazonner, wanate, kolanda angote, rokufa pamba, Félix. Yaka vers le peuple. Tala, là, maintenant, makamé sokoma kakao, au fait, bakanga e maboko, FCC, nini, FCC, et kanga e maboko, Kagame, boy na boy, tout le temps, c'est la faute de tout le monde tout autour. Zaka faute ya bateau, baza tout autour. Bon, il y a Félix né. Faute na yo Félix okena ko signer ba accord Hollanda qui parce que ba ça que to comme ça président de la République. Yo za la faute munene. Pourquoi toujours to condamner bateau baza pembe? Bon,
ya kene ko signer bakor wana yo kene ko signer voilà pourquoi memi mboka na ndenge tozali boye Félix le temps est arrivé papa on rengwa na kuta saki na discours de moka lobaki abi en même temps Félix Oza la seule personne oyo ko lelo ko sauver Congo c'est-à-dire na moyen soulèvement populaire c'est-à-dire au yé vers le peuple et peuple aillé vers yo na moyen soulèvement populaire peuple a kozela yo Félix partout et dans la diaspora za tozo zela yo Félix ça n'a pas vient vers le peuple tant que na soulèvement populaire oza mwana mboka toko sala makambo mais là maintenant ozo sala makambo moko les gens commencent même à douter de ton identité. C'est malheureux. En tout cas, maman, vraiment, c'est malheureux. Mbokezo tambola malamu maman. Bino kasi mbokezo tambola malamu maman Antoinette. Bino bozo bundela mboka bozo ba bundela tanto tout na bino parce que bino ba bundela mboka depuis bozo bundela mboka na biso RDC. Lelo bozo proposer nini na situation ezoleka makamyo surtout pour na changement ya mboka. Olobi soulèvement populaire. Oui. Ba action ni bino pe a na kati ya diaspora ndena tuni na lobi bozo proposer ni par rapport à action ni bozo sala to makamni bozo sala pona okeli ko silisa to ko sala changement na kati ya mboka. Il y a aussi des choses qui se il y a des réunions qui se font makamso ezali nango sa mai donc on peut pas le dire ici mais ça na kuku quoi son abisa mai bato na kuku ba ozongo ba bima ma to ba kisi bah voilà mais en même temps ba action tozo sala ya ko loba na Félix ngai tant nazo yoka ba résistant bazo lobana Félix ninga nazo lobana Félix je trouve ça normal bien pour que Félix se rende compte que non il y a des choses qui ne vont pas makamusa malamu ezalité donc to kotika ya kene ngulu ndenge wate na façon ya zo diriger mboka voilà akusima mikola bi baza banyangala kata bazali ba combataba mais combataba a combataba kata bati. C'est-à-dire son combattaba, yoza combattaba, naza combattaba. Mais dans le combat de taba, dans le combat de Moutouté, c'est-à-dire que vous êtes des tabacs. Donc ils sont tous des tabacs. Si on le combat, c'est-à-dire que nous sommes des combattaba. On ne peut que combattre un tabac. On ne peut pas combattre un humain. D'accord? Donc, on ne peut pas les laisser dire n'importe quoi comme ça sur les gens totikaye. On ne peut pas les laisser aussi diriger le pays comme il est en train de faire et qu'il a aucun pouvoir à un pouvoir. Ça, ce n'est pas normal du tout. Félix, viens vers le peuple, le temps est arrivé. Viens pour le soulèvement populaire, maman, papa. Maman, tout ce qui s'en a eu, les lots, les camnines, les diamants, on a tout noté. Aux qui a besoin de peuple congolais. Nga naza ko loba vraiment Félix le temps est arrivé na ba photo to monia maman na comme ko diriger IDPS tout ça vraiment ça m'importe peu IDPS ni numéro déjà eza ya kokufa déjà ya kokufa moi mon problème c'est que le peuple Félix Chilombo, tu sais que Antoine Félix, yaka vers le peuple, s'il te plaît. Yaka vers le peuple, on a besoin de yo. Yaka tout ça, la soulèvement populaire. Tika kolanda ba Rwandais, on a tika kolanda ba dilo signaki wana. Eza dilo memelo liwa. Déjà, bako destituer yo Félix. Donc, fallait très attention. Deuxième chose, dans ngana belela, ba maman. Batata bandeko na telemi na balabala na moni mama mi balé ba congolaise bazo discuter balobi fali akobeta te fali oya lobi akobeta oya lobi akobeta te akobeta te bazo discuter ba mbale sikonga na ba mama mais bino bozo discuter boye mokoto benga rabino po tang ko la fali boya kate boza kasi na bekran mais baza ko tomboka akobeta te akobeta te siko botinda ka bana misana bino ni bakino obundela bino po fali abeta te bana misana bino ni botinda bokunda ba mama Fali Poupa aye ko défier biso encore pour la 3e fois. Ça c'est pour la 3e fois. Fali Poupa aye ko défier biso pour la 3e fois. Il est venu nous montrer le doigt dans l'œil. Bandeko. Même Kofi takali to lobi bo azongisima. Ba misu bazongisima. Fali siko ye lobi bo ngana kende ngaina. Fali Poupa to yebi kop oyoza ngona bato bo bazan kata gouvernement. To yebi tout ce que vous avez arrangé na ba noyo na bato o bazali awa. Na batu o bazali a bazo soutenir concert parce qu'il y a un groupe qui soutient le concert. Moi j'ai assisté à une réunion to kenegi réunion ne ko mo ka benga na kata réunion na batu groupe ya batu o ba soutenir concert bayaki. Ils ont pris le micro, ils ont parlé. Ça a été un scandale. Et ça qui scandale. Bandeko bino batu bozala kat na tozalia wa mboke zala kat botala mboke komi na cacophonie ko sakana te mboke zala kat na passe bino bozo soutenir musique to lingi musique te tozala kat na matanga makambo nazolo ba et ça la même en Angleterre tant bazaki na guerre Churchill apexaki musique abi musique robeta souté. Voilà pourquoi nous le faisons tozala kat ya matanga bandeko au lieu
Fali Ipupa atelema ndenge ba mukuna ba telemi mukuna za koloba bo soutenir mukuna bo landa mukuna même si toyebi que mukuna au début azaki mutuna ba mais là a changé là a rejoindre résistance aza koloba makamba résistance bino bo landa ye bo ken bo non bino bozo ya pona ko binisa biso na ba musique na bino non bande ko nazo benga bino surtout le 28 février bo zwa ba jour na bino bo poser ba jour na bino ba vacances bo poser le 28 février bo ya ndenge tozaki na makambo ya héritier bo mona makambo ya héritier bato ba bimaki na makambo ya héritier to mona na mokete na bana na ba jeune na ba koko na ba nyoso ba bimaki bo ya ezala Londres ba bimaki na mama na mona ngina bato utaki Londres bato utaki Chine ba yaki ba combattant en Chine ba yaki ba combattant en Chine bo zo ba avion bo ya ba ndeko no so boza partout bo zo ba avion bo ya eza défi bazo tia biso. Parce que bango balobi bo kende kar babi na bo kende ko tchaka distraction parce que biso tozali quand même puissance na diaspora c'est une puissance oyo et bang saka bango babi que no ko tchaka distraction so a côté distraction bazu baba na biso bazu ba jeune fille na biso bazu ba ni combien comme e kota mobulu awa na pona problème wana même si nous avons nos diversions mais dans ce point là biso surtout sanganaka to koma mutumo pona combattre bino Fali Ipupa ko betate ba mama ba décider ki mukwa na réunion wana soko ba ye ko yebisa yote ba décider ki ba ko ya mitakala ba ko ya bolumbu pour na concert no jour wana ba ko ya ko lakso bolumbu na bango parce que yo on a besoin mona bonu ba mama comme oza mwana moko mabe mwana ndoki oza Fali Ipupa okobeta te biso sto kozala wana concert ko zala te ata soki obeti ye ba yo na Congo un jour musique na yo oko produire le comme te musique nous a poto ko bomba musique na yo bande ko naza ko benga bino na concert ya Fali Ipupa le 28 février boya Fali azoye bateke biso ba combattant na ba résistant musu ba si ba somi batike ba misu ba ozana kati wana comme on a pas cité il y en a d'autres qui seront dedans à l'intérieur donc boya tout biso surtout devant marche Rosala marche to repesa bino place marche Rosala après marche on a biso nyon surtout to na Bercy to na Bercy biso surtout ou ta monsieur Rosala ka na Bercy bien marche mais peut-être Rosala ka na biso nyon so na Bercy wana to na Bercy to ko l'accès ba français que non ça suffit et non et to l'accès yo Fali Ipupa que ça suffit c'est stop oza mwana mabe Fali. Et puis groupe yaba congolais au Bazali awa ils sont déchus je ne comprends pas ils sont comme ça comment on va désemparer. Qu'est-ce qu'ils font? Bandimi parce que ba promettre bango, maman Gisèle, ba kende na kisasa ta ba okoma na kisasa ba yamba bango na bazonneur wana et ko ba ko tia bango ta musu na stade, ba ko yamba bango na palais du peuple, ba ba lo ba ke voilà. Bon mon groupe oh bango bazongi si musique na Congo, ba ko pesa bango ba mbongo, ba promettre bango bongo. Voilà pourquoi moi je sais. To yoki ke ba promettre bino bo kende kisasa. Après concert ya Fali, bo kende kisasa. Ba yamba bino na bazonneur ba honneur belé ba ko tia bino na paye ba ko kangabino ba fo ba ko pesa bino pe ba mbongo. Voilà pourquoi baza ko insister baza ko linga musique ya Fali et ça là c'est parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas ba yebi ko sala te awa ba yebo sala te do ba lingi mbongo ya facile comme bato baza ko na Congo bandeko to bengi bino boya contre concert ya Fali Ipupa et là on a ngana lo bayangwa maman na malo balanga OK na ba peuple congolais ne sobonda ki biso de partout ni zaki maman Antoinette Kinkala tango ya kama bia chauffeur na mamba mboka donc akoma apena mulai lisusu koleka maman to ngo pesa mutu mombote to na lobby mbote na batno so balanda Diamant Noir TV c'est grâce na bino nde ba mama mususu bazana ba Ituri ba mama mususu bazana musika nde bako tala batala kabiso en tout cas na pesi mbote na balandino so ya Diamant Noir TV et puis baza ba abonné te bo s'abonner bo baza abonné te bo s'abonner et puis na pesi mbote na baninga na nganyo surtout et puis na pesi mbote na batno surtout o ba soutenir kanga parce que na batwe belé ba soutenir kangai na pesi mbote na batno surtout bazana kisasa o ba komela kinga yo yango wana bato bazana kisasa o ba komela kingai na pesi bango pe bambote mingi Dosta TV pe ayamba kinga na radio Dosta TV yo yango wana en tout cas merci na musozo sa na kisasa sur le terrain merci mingi en tout cas nzambe pambola yo et puis na pesi na indignation na ngali susu liboso e ba mama o ba père de babala na bango parce que kuna ba bitumbezo continuer mama bato bazo continuer ko kufaka na beni mama bison so yango wana na ba mama nyo surtout ba père de babana ba mama nyo so ba père de banzoto ba sali nyo surtout en tout cas na sengi na bino to yeko ko s'incliner devant bino et puis na ngana pesa un petit mot na docteur Mukwege n'oubliez pas
que vous avez maintenant, vous avez le prix Nobel de la paix, c'est-à-dire que vous avez un poste de président de la République. C'est-à-dire que vous pouvez diriger un pays. Un prix Nobel de la paix peut diriger un pays. Mais voilà, il y a des choses qui se passent encore au pays. Mais je ne vous entends pas. Pourquoi vous restez silencieux? Pourquoi vous ne parlez pas? Moi, je veux entendre quelque chose de vous. Le pays va très mal. Oui, effectivement, je sais que vous défendez, mais je vais vous entendre encore. Le pays va très mal. Qu'est-ce que vous en dites là, maintenant, actuellement? Les choses ne vont pas bien. Docteur Mukwege, merci beaucoup. Ok. Restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. À très bientôt. Bye. Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolina ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama.